Bonsoir, bonjour, na balandi nyonso ya Bidor TV, Mama Bijou lelo na yeli bino ndakala. Na yeli bino ndakala na si boko kamwa ndakala ngo ndenge ni Mama Bijou ayeli biso ndakala mais ba dessiner dessin ya niao. Yango penza likambo nga na yeli malamu botala yango malamu. Eza penza ndakala. Na yebaka même pas soki ndakala o eza biloka ba Swahili. Te ba Swahili te, so bato Kivu. Parce que tokoma la biso kolia ekolo nyonso tu eliaka fumbwa ekolo nyonso tu eliaka mbisi na yebaka penza te soki ndakala ngo penza ezalaka ya bato ya ekolo nini baluba no donc ndakala oyo biso toliaka ngo na Congo mokola liboso na mona ki batie dessin ya niao en tout cas nazalaki vraiment étonné ko mona ndakala batie yango dessin ya niao, c'est-à-dire awa eza na ba rayon ya esika batekaka biloko ya baniau biloko ya bambwa mais batiango batiango vraiment na biloko ya baniau. Jour liboso na mona ki yango natalaki dessin oyo ya niau penza bien te ezalaki mutu moko boye aye ko déposer biloko ya baniau atiango na biloko donc na biloko ya bambwa. Je pense que ezalaki kaka mutu asimba ki yango aye ko déposer wana. Nga sikoyo nazwi ndakala oyo namoni batie dessin na bia nakanzaki ya bambwa nazwaki on asombaki yango na yebaki te. Tango makobi na ndako na ye komona penzaki oui ba dessiner niao eza mbwa te po biso tozanga naza na mbwa. Nalobi oh bon fungoli kaka na pesi me mbona biso aliaka ndakala oyo ba dessiner dessin ya niao oyo okoboya. Sikoyo loko Mama Bijou alinga loba biso toliaka ndakala. Mais awa na poto eza biloko bapesaka ba niao. Donc na yebite soki kaka ndakala oyo ngai pe na boyi ko fungola yango na saleli yango penza ba sauce ndenge tolamba ndakala na lia. En tout cas vraiment là je sais pas mais eza vraiment ndakala oyo toliaka na Congo yango oyo. Donc soki mutu oza na besoin osomba na yo ndakala okoti na yo na sombi yango na magasin oyo ozana luka kombo lango na sombi ndakala oyo na Teddy na Teddy na yebi te sona ba magasin mususu ezali mais na Teddy botala prix dango 2 euros ezali ndakala banya mutu baliaka. Donc sikoyo mutu ozotalanga yo moko okoyeba biloko mususu toliaka nzoka ezalaka nango biloko ya banyau biloko ya bambwa biso toliaka kaka. Ndakala oyo eza ndakala biloko ya banyau bomoni nyau yeyo batie mwa dessin wana ya mbisi fish, c'est-à-dire yango eza fish mais basalaka yango mpona banyau nga siko napesa yango mbwana biso. Ndakala ezali mpona banyau. Donc na mutu oyo liaka na yo mingi ndakala yebaki ndakala na yo soko za na nyau pesa nyau akolia na ndakala pona eza biloko na bango bomoni na pesi bino na kombo ya ba magasin soko lingi okende kosomba na ndakala yo olia obimisi ka 2 euros sombi mwa paquet na yo oyo osali yango penza sauce kitoko olia ngo na kwanga obena fufu. Donc nalingi bino mingi eza vraiment ba biloko mususu tomonaka et kamwisaka jour liboso vraiment na kamwa kinga lobi naza vraiment jusqu'à maintenant nazaka curieuse na bina longola na chasser oyo ngamo na sala ngo peut-être basala ndakala na lia ou bien mais déjà lokwa basi batie dessin niao na olia te na ndimina kene ko somba oya biso tosomba en Afrique mais c'est la même chose eza penza yango ndakala yeyo eza penza yango yango mais bapesi yango na banyao. En tout cas ndeko nanga partager vidéo oyo massivement eza na ndeko mususu ayebaka te ke ndakala nyao akoki kolia nga kutu napesa yango mbwa donc partager yango massivement mpona ndeko oyo azaka na bandakala ata mosusu na banyao ozoyeba te ke nyao na akoki kolia na ye ndakala opesa ye alia. Et puis ndeko oyo koki kozala intéressé bon
eza biloko na biso ba dessin ya nya oyo ekosala nango eloko te. Ok na yo kosomba osombi yango osali yango ba matungulu nini olie na yo eza nango ka 2 € ezokute nango mpenza te. Donc je pense que paquet oyo moko ata 2 personnes bakoki na bango kolia. Batu nyonso to bolinga ndakala ezali na Teddy et puis na 2 €. Bato bozala libanda ya Allemagne na éviter na bamboka na bino soki eza na magasin nini mais pas na biso eza na Teddy. Benga mama bijou soko zalaka amoureux ou bien amoureuse ya ndakala. Commander ndakala na yo oyo ata ba dessiner dessin nyau na otela oyo yango na poste. Na ligne bino mingi bozala toujours na Bidor TV, bozala jamais déçu partager vidéo oyo pour na ndeko wana mususu ayebaka te ayeba. Merci. Na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino. Botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapa ya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko rumela mama bijou alobi kobanga te, mama bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso to bandi à partir ya $15 seulement. Ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki po koya ko umela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15, tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te. Mama bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa deodorant na yo na poto, okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso. Mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso okoki kobosa na eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Ozala posa kosala mutu kado yo za na poto. Contactez mama bijou